Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez biso kuna na Coucou la famille, ezali ngai ndeko na bino Viki, toujours na kati ya réflexion na biso, na ye ko répondre na motuna oyo etunami na kati ya groupe ya réflexion na biso. Mwasi ake libala basemeki na babokilo balingaka ye te, me azotrouvango normal. Est-ce que bolingo ezalaka kaka mwasi na mobali tope na famille? Biso nyonso toyebi kilibala ezalaka mwasi na mobali te. Toyebi kilibala ezalaka na famille na kati. Me okomona mwasi babali ye pa mobali na ye akomi na niveau ya famille. Babokilo na basemeki bazosepela na ye te. Bazosepela na ye te eza te kipo mwasi yango aza mabe te. Bazosepela na ye te po kaka balingi ye te. Oui, akotrouve yango normal. Akotrouve yango normal po mobali na ye azosepela na ye, bino famille bolingi na bino ye te. Siko akosala ndenge nini? Po likambo kolinga mutu, ba obligeaka ngo mutu te. Kolinga mutu eza choix o mutu asali na mutema na ye. Amoni ki mwasi ona olinga na ngai ye te. Alingi ye te. Omoni. Donc ye pa ko oblige bino te ki donde na zaka mwasi ndeko na bino fo bolinga nga. Non. Po parce que wana eza choix na bino. Kolinga mutu eza eloko moko naturel. Ba fokusaka te ki mutu linganga kaka te. Omoni. Alors, lokola bino bozo linga yete. Yepe aoke na bino bongo. Po paske bino moko mutu bobandi ye. Ako trouve ngo normal. Et puis abando considérer bino te. Donc pona yepa abando considérer donc mubali nanga azanga na ye ba parent. Aoke na bino bongo. Po bino oyo bolakisi ezaki mutema mabe. Ale yipa omema bino bongo. Aoke na bino bongo. Po eza foti na ye te. Akoboma pe libala na ye te. Po bino bolingi ye te. Non. Yena mobali ne baza na problème te. Yena mobali ne baza bien. Alors, ako trouve ngo normal. Na ke na deuxième question na biso. O ezali ki bolingo ekola kaka na rapport sexuel ou bien na lisolo. Ngana loba toujours boy. Langage nange ezalaka toyeba kosolola. Eloko eleki kosolola na libala ezate. Couple oyo ezalaka na lisolo ya bien te. Couple wana ezala couple moko kitoko te.
po eloko ekosala ki libala na bino ekola to libala na bino ezala bien eza kaka kosolola. Kosolola nde yango esalaka ki libala ezala bien. Rapport sexuel po na nga natiaka ngo na deuxième position. Po lisolo eza lokola fondement na kati ya ndako ya libala. Yango nde moto esimbaka libala. Yango po na nga eloko oyo eleki kosolola eza te. Yango wana ezalaki réflexion na nga na journal elo. Nzambe alola abatela biso tokutani mbala sima.